yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotia kimia. Maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba. na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Gonga na bise bele mingi tokonto wanda programme
tosengi na tata moyembisi ya nzembo aleka mpona kopesa biso nzema bato banso. Na nsima nango kuna na korali ya dirigeant mama mibongisi aya kofungola biso libondeli. Silwa nzambi ukantila muki mwana kyame. Silwa nzambi 3. Silwa nzambi ukantila muki mwana kyame. Yela mese salukya ngunza nzambi. Silwa nzambi ukantila muki mwana kyame. Tela mese salukya ngunza nzambi. Tusadila salukya nzambi mukeleka. 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 Tusadila salukya nzambi mukeleka. Enzambi mambangi twavuluka. Tusadila salukya nzambi mukeleka. 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 Tusadila salukya nzambi mukeleka. Enzambi mambangi twavuluka. Tolombe. Lamba lamba kombo shatwe kila lokombo la tata lona ndola nyuma kololo. Nzambi tata papa fumambaza papa simoki mbangu kianga ni nyuma kololo. Papa lusaka lusaka lusaka. Tamboko kalu ya lusaka tondo tata tendo kodoye ko tamboko lombe dimanyelo. Nedate ka tola tondo ka kie papa auto dimanya auto dimanya. Mena mboka teketa kanyia kenda kenda mbika mila kimolo la tundoka kie papa utodimanya teko pakana. Papa wakatola kanishe hotelo ka unyala kia katola mocho tondo mbuto shando wolo wa shomanda dikona dikambudanduko wandola lesa munduki itala alombe. Keneka isolomba cheka bembe akala tundo tata alombe papa uto kekechi utodimanya. Mvuti Bible umbahimo hekenda kwa namba hima okunda oke dikamuda to shole keneka kashama madalumu. Lochande mayele keneka indoteketa. Lo nyo aya lo nyanda uya utumbo malu nyande kayala uya yiki ya bayimaliye. Na katambu la matambu chalishirungu tambu yohanda papa shoka andola. Papa keneka itoka titakewete tokufudi ponga temba makalo pepe asadi tamba ashiki kaila atiwete maso. Ndimanyando dimonombi kulikache wakamba akolo. Ki kalomba so papa uto lami kila limbanyu mema kanakanya njala kapanda liso kilo kama Jerusalemi kila nja utondo kilo dingomba dake danyu makolo uto lamelo luindo shio cha tondo tambu chika june kalusheo nelelo chela nyaye dawe to kenja kenju ko walange kuka uko walanga so lokombusha tu kila papa onanza menyu makolo papa simoki mbangu kianga ni alomba saka mbuche amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Tokotanga mikanda mibale. Mukanda liboso na Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Pe tokoleka na mibeko zomi na mibale ya lingomba. Sima nango tokotanga na mukanda ya sango malamu ya Luka, chapitre 14, verset 7 à 10. Tokotanga mikanda mibale. Mukanda liboso Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Tokoleka na mibeko zomi na mibale ya lingomba. Pe na sima tokotanga na mukanda sango malamu ya Luka, chapitre 14, verset 7 kino na 10. Soki tozui botangi ezali boye.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Mutua mukande pesi elobi na biso mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye. Nga na jali yawe nzambe na yo. Ejali ngande moto na bimisaki en Egypte. Esiko jalaki na boumbu. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai. Kosaleke komoko te pona kokumisa yango. Ejala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ejali na likolo. Awa na se to na mai oyo ejali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te. Pamba te ngai yawe nzambe na yo najali nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango pe bana bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka nsima. Kotanga kombo ya ngai yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te. O ngai yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisanga na mokolo ya kopema komisa yango mokolo ya bosantu. Sala misala na nyonso na kati ya mokolo motoba. Kasi mokolo ya sambo ejali mokolo ya kopema ya ngai yawe nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te. Ejala yo moko, ejala bana na yo ya mibali to ya basi, ejala baombu na yo, ejala banyama na yo, ejala bapaya oyo baye kofanda epai na yo. Pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se ebale pe biloko nyonso oyo ejali na kati. Bongo na mokolo ya sambo napemaki. Yango wana ngai yawe na benisa mokolo ya kopema pe na komisa ngo mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo o oja na bomoi molai na mboka oyo ngai yawe nzambe na yo na pesi na yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambu te, kolula eloko ya moninga te, ejala ndaku na ye mwasi na ye mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ejala ngombe to mpunda na ye, ejala ata nini. Toleki na mibeko zomi na mibala ya lingomba. Tosala eta pamba te bokonzi nyonso euti na nzambe. Linga bato banso ata kutu bayini na yo. Esengeli olinga bango. Komela likaya te, komela pe banki to diamba te. Komela masanga ya milangwa te. Kobina te, kotala pe mabina te. Kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te. Koswana te pe kobunda pe te. Kosala kisi te pe kokende pa ya nganga kisi te. Futa mpako ya leta. Kokanga kanda te pe kobombela moninga na yo kanda te. Ndima mabe na yo liboso ya baninga. Kolia ngulu te ejala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai kolia yango te. Makako nyonso kolia te. Nyoka kolia te. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Tokoleka na mokanda na biso ya Luka. Luka chapitre 14, verset 7 à 10. Moto mokande pesi biso kojala na lofundu te. Yesu amoni ete bato oyo mofalisai abengisaki na bakomi kopona bisika ya lokumu. Akamati yango lokola ndakisa pe apesi bango toli boye. Soki moto abengisi yo na feti ya libala, kokende kofanda esika ya liboso te. Pamba te tango mosusu abengisaki pe moto moko oyo aleki yo na lokumu, soki bongo kolo ya feti akoya koloba na yo, tikela ye esika wana. Boye okoyoka soni pe okokende kofanda na esika ya suka. Kasi yo soki babengisi yo na feti, kende kofanda na esika ya suka. Bongo kolo na feti akoya koloba na yo, moninga na nga yaka kofanda awa na esika ya liboso.
boye okozwa lokumu na miso ya bato oyo ofandi na bango na mesa. Na kombo ya Tata, Mwana pe Molimo Santo. Amen. Tobondela. Na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Santo. Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani. Topeso merci po ete bolingo na ezangi suka. Tolalaki tozalaki lokola bawe toboseki noselaki ya bomoi na biso. Moko tazalaki mokonzi apema na ye. Na bolingo no monene obeti mbata na bomoi epesi biso mokolo lokola likabo. Kolala kolamukezela bitidi te tomoni tonga bobele pona mana yo. Limbisa mabunga na biso mokolo tosalaki sepisaka yo te. Tomati mbango na ngoma na bule papa toyena basana ezangi bilei. Bopona me pa na ngapeta na lesa bano papa na kokite. Na sengi kitila nguya pe mayele eute pai na yo. Ngana zala simple instrument yonde ya koloba kati na biso. E banda programme kino suka yo moko tambusa biso. Bande kotoko yo kananga imoko tolekisa te tobomba tosala pote mokolo moko ya mpasi ezali kozela biso na kombo ya Tata, Mwana pe Molimo Santo. Amen. Na kombo ya Tata, Mwana pe Molimo Santo. Tutangaki mikanda mibale. Mukanda liboso Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Tolekaki na mukanda zomi na mibale lingomba. Zomi na mibale lingomba pe toleki na sango malamu oyo Luka komelaki biso. Chapitre 14 verset 7 à 10. Tozongi na mukanda na biso ya mobeko. Exode elakisi kobima. So kobima ezalaki kokota nde ezalaki liboso. Bana Israel Tata Nzambe alakaki Abraham ete liboto nakende na boumbu ya 400 ans. Elaka tango ekokaki bana Israel bakotaki na boumbu. Bazalaki bato 70. Baumelaki kuna tango molai basalaki 430 ans. Nde baumelaki mingi basalaki 430 ans kuna tango baumelaki kuna. Moïse nde tango baumelaki bakomaki 600 000 personnes. Batangaki batata pe batangi ba mama te bana te. Kasi batangaki mibalo bakokaki na bitumba. Nde babimaki 600 000 personnes. Moïse nde mutabimisa bana Israel na kati na boumbu. Tango bakomaki na ngomba ya Sinai, Tata Nzambe apesaki bango mibeko zomi pete batambola na yango. Pete Tata Nzambe azali bule esengelaki bango pe bajala bule. Bakomaki penepene na mokili elaka. Tata Nzambe abengaki Moïse ete apona banongi zomi na mibale po ete bakende kotala mboka. Bakendeki kotala mboka kozonga na bango basalaki 40 jours. Pe kozonga na bango bapesi sango na Moïse arongo pe lingomba mobimba mokili to ete ezalaki kitoko. Kasi Luka ye ajalaki moyuda te. Azalaki pe moye kolia nkolo ye. Ye ajalaki docteur. Luka komaki mikanda mibale. Sango malamu ya Luka pe misala na bantoma. Moya komaki na sango malamu ya Luka atunaki yango na mama Maria mama nkolo Yesu. Pe baye kolia nkolo Yesu pe na batu mosusu. Mokanda oya komaki na mokanda ya misala na bantoma maye bandeli bayebisaki yango. Kasi ya misala na bantoma amonaki yango na miso na ye. Pe ajalaki moko na kati ya basali ya polo. Ye Luka komeli biso nini mokolo malelo. Kolo Yesu akotaki na ndako ya mokonzi ya Fariseo pona kokende kolia. Moto moko ya maladi azalaki pembeni na ye azalaki mokolo ya Sabata. Tango moto ana telemaki liboso na ye bakonzi ba Fariseo batelemaki wana na balakisi na mibeko. Bazalaki kotala ye na mayele. Kolo Yesu atalaki bango atuni bango. Mokolo ya kopema esengeli tobikisa moto. Mibeko azali koyebisa tobikisa moto. Bango bazanga kopesa réponse. Kasi nkolo Yesu amonaki mitema na bango makasi asimbaki loboko ya moto oyo azalaki malade abikaki. Nde na sima na yango moto wana kendeki. Kolo Yesu azali komona bato oyo mofalisai wana abengisaki. Bazalaki koluka esika ya liboso. Kolo Yesu atalaki bango. Pete ba Pharisien bazalaki bato oyo bayekolaki mibeko 613. Bazalaki bato bayebaki mibeko. Bato ya lolendo. Bamona kete bango nyonso mutu nyonso azali koluka esika ya liboso. Nde Kolo Yesu apesaki bango lisese. Alobi na bango boye. Soki mutu abengiso na fiete ya libala kokende koluka esika ya liboso te. Kasi vanda na suka. Peut-être mutu wana mokolo na feti
abengaki moto oyo aleki yo na nguya mpe na lokumu akozongisa yo na nsima mpe okoyoka soni. Yango wana bayebisi biso tata to mama Kimbangisi na ntango wana ezalaki ntango ya bayuda, lelo ezali yo na ngai tata mama Kimbangisi nini tozali kosala na kati na lingomba. Babengi biso na lingomba ya tata Molimo Santo, yo na ngai esengeli totosa ye ndenge azali kolobela biso. Kasi yo na ngai na ntango oyo tozali kowela esika liboso oyo batie wana ye fa longo esengeli ngai. Kasi tata to mama Kimbangisi ntango nanu batie yo te ezela ntango na yo komi lokele esika lokumu te. Peut-être moko azalaki liboso na yo oyo aleki yo na nguya bakotelemisa yo na esika no kozonga na nsima. Okoyoka na soni mpe tozonga na nsima. Lelo bitumba ekoti na lingomba mpo na koluka kiti ya liboso. Koboma na ekoti na lingomba mpo na koluka kiti ya liboso. Koyina na ekoti na lingomba mpo na koluka kiti ya liboso. Koswana mpe bitumba kobwaka na siramba maladi. Yango wana yo tata mama Kimbangisi zela bacha komiponi na esika te. Tata Molimo Santo abengi biso na kati na lingomba na ye. Esengeli yende aponela biso esika oyo akoki kovandisa yo na ngai mpe te tosala misala malamu. Papa Mfumalongo, papa Simon Kimbangu Kiangani alobaka na lukutakanu ete bino nyonso bolanda ngai na nsima moto moko te ajala liboso na ngai. Batata ba mama tozali kopesa référence na biso tolobaki na Proverbe 25 chapitre 25 verset moko kaka 6. Kozala liboso ya mokonzi te komilakisa te liboso ya mokonzi. Komitia te esika ya bato minene. Kasi esengeli baloba nete yaka awa. Baloba nete yaka awa. Kasi ntango bakoyokisa yo soni na miso ya mokonzi ekozala pasi. Mama na likambo tokokende nango na mokanda na biso ya Luka. Komitia te zela nde batia yo. Tosukisi boye na kombo ya tata mwana mpe Molimo Santo. Amen. Totelema tobondela. Mukumbase ye mwana ye tata mwanda velela. Tate to diena mazulu. Bika nkumbu akuyazitiswa. Bika kimfumu kya kukiza. Bika luzoro lwa kulavanga mawatoto mpe bonso mu mazulu. Dia kweto kwa lumbu kalumbu utuvana elumbweki. Utu yambudila mfuka zeto bonso bento petu yambudili batu avwidi mfuka. Kututwala ni mpuku muniko kansi ututani na mukwambi. Kadikia kimfumengole nkembo mkumbu ya se ye mwana ye tata mwanda velela. Amen. Tusengi nzembo. Osamwabiza tuyindula waluvuluzu kwa ontono 2, 3. Osamwabiza tuyindula waluvuluzu kwa ontono. Osamwabiza tuyindula waluvuluzu kwa ontono. Osamwabiza, osamwabiza, samwabiza waluvuluzu. Osamwabiza, osamwabiza, samwabiza waluvuluzu. Osamwabiza tusamuna waluvuluzu kwa ontono. Osamwabiza tusamuna waluvuluzu kwa ontono. Osamwabiza, osamwabiza, samwabiza waluvuluzu. Osamwabiza, osamwabiza, samwabiza waluvuluzu.
Munankumbwa se mwana yetata mwanda velela unukia sabala lumbukia 13 mungondi ya sambanu mvua mafunda mole ye makumole ye sambanu tulendi malongi tilongolo kwa mama Swaminu Antonika yani nina selo ye responsable ya finance service protocole kuna Angola malongi katukubikidi mukanda miolo katutangidi wanzole wa mos kapia makumole nzile antinate 10 nsambwadi ututangidi nsiku 10 zole myadibundu dieto yewele munankanda wa Luka kapkia 10 ya nzila ya nsambwadi na teye ya 10 yeutuvene reference mukanda wa Bingana kapkia makumole ye 5 nzila ya sambanu lelo mokolo ya poso mokolo ya zomi na misatu pona sanza ho ya motoba mobumu en kotomi bale na tukumi bale na motoba samedi le 13 juin 2026 tolandi matei mapisameli biso na maman Swaminu Antonika yazali selo pe responsable ya finance na service ya protocole na Angola matei ya bongseli biso na mikanda mibale atangeli biso mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tukumi bale nzila ya mbuki nozumi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe akei na mokanda ya Luka mokapo ya zomi na mine nzela ya sambo kino ya zomi pe apesi biso référence na mokanda ya Masese mokapo ya tukumi bale na mitano nzela ya motoba. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église et Luc chapitre 14 verset 7 à 10, référence dans Proverbes chapitre 25 verset 6. Tokei naba communiqué. Communiqué kinzungidila landila zitu kitwavewa kwa nzambi yeto tata Simoni Kimbangu Kyangani tata mwanda velela ntinwa mintinu zitu kyatambula nzenza zani zikuizanga ku Yerusalemi munkinzi miaminene direction générale ya kinzungidila kya Yerusalemi sikidisi nkangu wa kinzungidila mata 10 yenana restaurant ya zumbu dia kela siakala ya zibuka mubilumbu bitatu Biankinzi wa le 8 juillet 2026. Mudedio rata munarata sitwa tombula bima ebi mfundi mafuta nsaki bikwanga madioko nguba yebia wonsono bidiukanga nkunimpe katuvila kananiko ye mbongo bonso buza zengolwa muminkanda milwa baka note bien bima bia wonsono Sibia yonzama kuna cave ya Ajax tuka le 5 juillet nate le 8 juillet 2026 ngizulu ya mbote le président général signé révérend Mayamona Ndofunsu. Li sanga ya koreki ezali na esengo ya koyebisa na bayembi nyonso ya koreki nkamba Uta les 4 camps, pe ba pèlerin, ba ye ba zwami awa nankamba. Na mokolomwa lundi le 22 juin 2026, na esika, to salelaka répétition nangonga ya 17h. Pona ntinsani oyo, ekusalama intercamp pe kobongisa programme ya festivité ya le 17 juillet 2026. Oyo epesame la biso, bana ya koreki pe retraite spirituelle nango chef de camp nyons abongisa kimbelekela ya 1 million de francs congolais na mokolo yango mokopete azanga note bien to bengisi lisusu balongani na biso na bana na biso kaka na mokolo yango ya le 22 juillet 2026 ndenge to salelaki yango na mobu moleki le 17 juillet 2025. Tombeli binoban soboyeyi malam botos elekimbeka kotumba signé pour la Koreki-Ville Sainte Diacre Simon Lunkembisa président national. Na lotomo ya papa révérend pasteur révérend directeur général deuxième adjoint ya service protocole kimbangiste révérend Kaluze Imoko Zaisala Kalu Sengami
na membre nyonso ya protocole ya les 4 camps ba pèlerin na baye basalaka na bandako ba restaurant accueil etc était biangami lundi le 15 juin 2026 na ngonga ya 9h na salle ya musée salle ya réunion ya musée mon côté azang biso banso toyebi likambo tozali na yango pona cadeau phare bandeko nyonso équipe fort mon côté azang boto seleki mbeka ya kotumba signé le directeur national Manzoa compagnie Pecos liyebisi na baselo nyonso ya les 4 camps ya Nkamba pe ba pèlerin tofandi awa na Nkamba elongo na ba selo nyonso oyo bazalaka na ba section ya ville sainte était tokolesa Nkamba mokolo mwa lobi dimanche le 14 juin 2026 selo nyonso abongisa 5000 francs congolais pe kwanga moko ya monene oyo akotambola nango na défilé signé papa Dievanga Mamfwana Alphonse Diacre responsable direction nationale ya bana banganga nzambe awa na Nkamba Yerusalemi ya sika ezali kosala rappel était mardi pe samedi nyonso réunion ya bana ya bakengi balongi baselo pe bapasteur ezalaka tango sima ya lokumu ya nzambe na biso tata molimo centre pensinsani ya mazut nde banso tokutanaka na tribune ya moke ya preski pour 15 minutes bikateli ya 15 novembre 2026 ici ebongisami ba chef de camp bazali déjà kotambola tikali na biso kaka sanza moko tozala mayele pe chantier tobosana te misala ezali kuna mingi pe cadeau phare ya 2026 yaka bo basengi na bino bana banganga nzambe toyaka na liyangani po toyeba nini tokopesa biso bana ya banganga nzambe biso nde tokosepelisa tata molimo santu pe totombeli bino boyoki pe boyeyi malamu signé le président de la ville sainte Jean Moulundu Bernard nécrologie ngai papa kiaka Guy Pelé mosali na école biblique pe libota kiaka mobimba tozali na mawa ya koyebisa na lingomba mobimba liwa ya koko na biso maman Mankangani Bahadila Julienne ya kufaki na mboka Kimpese na âge ya 97 ans pe nzoto ezali na morgue ya Ime na Kimpese programme ezali boye lelo samedi le 13 juin 2026 enterrement na mboka Nienge na territoire ya Songololo tosengi lisungi ya mabonde lipo manso maleka malam pe na kimia signé papa kiaka Guy Pelé monotata diambote dialungana monsieur zéro ngena yentsangu za mpasi za lufua lua mbutame wakele sinadia kumpaya manuele yani wakele selo kuna commune ya Selembao wafua qui a le 25 mai 2026 yempelu fois loi mwanankazi wafua samedi le 2 mai 2026 mu accident kuna Kinshasa buna nitu za uzole sizavaika kunzo ya kiozi kina kian tatu le 17 juin 2026 yesiziza kuvatadia mpanga luziku kia nya le 18 juin 2026 nzaisidio kwa mpangiza me mudibundu dia mvimba kwa bisi mpanga yekanda dia nlaza mpanzu kwa mwana me mami kunavata dia lunga yebakaladiani papa Léon signé monoweno mutata Simoni Kimbangu Kiangani monsieur zéro libota ya feu pasteur Lukoki Baseya tozali na sango ya mawa pe ya pasi ete tosiliko bungisa maman na biso maman Mbemba Makiadi ye azalaki mwana nkole moyembi na dirigeant maman mwana misato membre ya bana misato
moko kati na lisanga ya Saki pe veuve yazalaki kofanda na Kingoma village. Programme ekopesama sima tosengi lisungi ya mabondeli na lingomba mobimba. Signé Papa Kisolokele Lukelo Charles, flûtiste. Ngai maman Ndona Rosalie, Papa Ndongala Joe. Papa Joe azali scout pe mwana koreki. Ngai maman Mayitu Willy, Papa Mayitu Willy, membre ya Faki, SPC pe MSSK. Tozali na sango ya liwa ya ndeko na biso Papa Miezi Matuluakila. Ye atikaki biso lundi na 2h du matin, nzoto ezali na morgue ya Ngombe Matadi. Ekobima mokolo mwa mardi le 16 juin 2026. Nde tosengi lisungi ya mabondeli. Tokei na kopesana mbote Faki omilengeli. Tuyambaki ba recommandation bandeko na biso, recommandation ya Papa Darkis Kabata Nsangu, yazali sympathisant auti na paroisse ya Rotterdam kuna na Hollande. Kimbangi ya maman Ndwaka Manitu Élysée, yepe sympathisante ya auti na paroisse ya Paris Saint-Ouen na République française. Kimbangi, recommandation pardon, ya Papa Védic André, yazali sympathisant, profession libérale, auti na Kinshasa, puisqu'il y a un sous-besoin, mais boté les maths, quoi, vous bino, mbote, Faki, musique. To pesa bango mbote na kombo misatu ya bule, na kombo ya tata, ya mwana, pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda, to sengi na bandeko nyonso, ba croyant, ba uti bipai na bipai, boye na bimbangi, bisika nyonso bozwa mibotele matu kwa upesa bino mbote. Elongo na bango to sengi pe na papa révérend Makala Moke, ya uti na paroisse ya Matete, atele matu pesa ye mbote, pe révérend Ernest Nsingi Mansisa, yazali responsable ya paroisse Papa dia Lungana, kuna na ville ya Mbanzangungu, quartier Loma. Pisika zoami atele matupesa yembote, pekimbangi ya suka ya Papa révérend Lowa Bonnuit Simon, yazali conseiller national résident na Chopo, pe membre ya collège exécutif national ya RDC, auti na paroisse ya Chopo, kuna na ville ya Kisangani, azali accompagné na maman diaconesse Bambala Tiwe Lyonga, maman Molonga Ninaye, bisika nyonso bozwami, potelema topesa bino mbote Faki musique.
To bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe to bengi papa pasteur ya vie sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi na bokebi Matei bapesi biso na tongo ya lelo samedi 13 juin 2026 maitoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko, tolemba te. Misala kati na Yeluselemi, botongi nkamba, pe tolona tobokola. Nzanza longa, biso nyonso tomipesa. Pamba te, posa ya tata Molimo Santu, le 12 octobre, ya mbula kako tozali na yango, afungula ya bandako wana esengeli epesama. Yango tomipesa biso pe ba musicien ya faki, pourquoi pas bandeko na biso bankole ke comité mixte mosala monene oya memorial malamu biso pe tomipesa surtout ke matériel ya misala mingi esi ekoti deja kati na Yelusalemi. Tomika bambeka tangu nyonso tolobelaka yango biso bato tovandi na nkamba tozali main d'œuvre le plus proche tina wana moko na biso bato tovandi na nkamba yebaka tina ovandeli na kati ya Yelusalemi. Toyaki pona mabondeli pe na misala ya solo bapekisi biso te kosala ya biso moko kasi ezala te ke misala oyo ya intérêt personnel ezala lokola priorité te wana tobebisi yambo misala ya lingomba, misala ya tata Nzambe. Ongo. Yo na ngai soki nanu tokomisi kombo te, komisa kombo, koyima te, mapamboli, balukaka yango na makasi. Banza, biso nyonso tolandi, biso ba pèlerin, toleka na bureau ya section Kamba, konande Papa Selo, Sudi Miller, azali kozela biso, biso peto kende kokomisa bakombo na biso, 10,000 francs nandako moko. Banza, biso nyonso, tolandi. Peto bosana te, milulu ya le 8 juillet, ebelemi. $10 ya misala, to bosana te, pe bimbelekela. A part, bakado na biso ya mpata nsengo, bafufu, bamakala, bakoni, bakwanga, oyo topesaka ya kado, biso nyonso, mutu na mutu movandi na koya na eloko na yo, oye kotonga nkamba,
tol na mutu moko moko pesaki ya ciment tobundela tomona yango lokola bazoko tungisa biso te kasi na banza soki totangi na mokanda ya Angai age na chapitre 2 kuna bazali koyebisa biso tomata na Yelusalemi mutu na mutu mema nzete na yo tokende kotonga ndako na Yawe. Yelusalemi mboka nde yango oyo nkolo Yesu alakaka biso uta na bayuda ete na kokende kobongesela bino bisika. Biso tozali bankwa nsambo bana ya mapamboli pamba te biso nde batu toponami po ete toya kopesa ye maboko. Donc le 8 juillet movandi nyonso ya nkamba luka sak na yo ya ciment luka tole na yo po ete yo pe osepelisa nzambe na yo kombo na yo ekomama na palmarès ya ba oyo batongaki Yelusalemi to bazali kotonga Yelusalemi ya sika. Bandeko na biso ba volontaire na banza assemblée générale na biso ezali ko continuer pe lelo nde yango tokosilisa tina yango oyo nyonso abengami volontaire biso bambuta tobosana te ndenge tozalaki tomonanaki na ouverture tomonana pe na fermeture ya assemblée na biso mokolo mwa lelo les après-midi. Groupe Fliki mikanda tozali na yango tobosana te bantsintsani oyo basengi to bapesi biso kobanda lobi le 14 juin, le 21 juin pe le 5 juillet pona koluka ndenge nini biso pe tokokoka kosombela bene oyo tozwaki ndingisa tosomba tina wana lobi tangu tokozala na ntsintsani ya ba mouvement biso ba flitiste tosala makasi po ete toprofite na dérogation oyo tozali na yango. Pe lokola tozali kolobela ba flitiste toyeba ete biso fliki nkamba ntsintsani oyo tolingaki kozala na yango lobi vendredi biso nyonso toyebi pourquoi ntsintsani wana lobi na pokwa esalamaki lisusu te. Toyaki kokufela moko kati na biso oyo awutaki kuna na sud Kivu oyo tokundaki lobi ntsintsani wana ekei pona vendredi le 26 juin. Malamu tobongama malamu po ete tobongisa malamu fete na biso ya le 17 mars 2027. Lelo nsima ya ntsintsani ya mazut nde bandeko na biso lisanga ya bana misatu bakosenga bolimbisi pe bana misatu tobosana te na tongo soki tosengi bolimbisi na 13h tokozonga lisusu sima ya résidence pona ntsintsani ndenge kaka tozwilaki meko yango banza mwana misatu nyonso situ biso batu tovandi na nkamba oyo tozali nanu na bakan tomata po ete toya koparticipe na cérémonie oyo ya demande de pardon tozali na yango na pokwa pe tomata ebele na honneur ya papa surtout ke lelo tozali na mariage te elingi koloba ete ntsintsani ya batata na bamama na pokwa ekozala malamu tomona na ebele po ete topesa nzambe na biso lokumu banza pona maye oyo tobongisaki na mokolo mwa lelo
tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe tosongi mpona bopesani mbote faki tomibongisa. Mosola kwa se ye mwana ye tata mwana velela twena kintwadi ye selito tata mfumo mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzili ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbu kya unu tata mfumo mbanza vwendi yetu mukati kwa Yerusalemi yesimbili salukiani na kekete bonso bukasisulaki yandi inkengili a Yerusalemi ntungisi yemvyengisi a Yerusalemi yani pe watambula mbebe ya kuzisonga ngazi zikia tata mfumo longo mfumo dibundu tangu sasobuke na wabindama mukumagya kisalo tulombele kwa sedito watutela mana beto bana takuvana kiambote faki. Ika twakubike no moko twavana sedito kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovuana tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki
yesili eto sika tofokolila sama. Tusungelele Yehova meno muzengo kyame njelange uzambi tombanga enzambiame umpuluza mupila pase tusungelele Yehova meno muzengo kyame njelange uzambi tombanga Enzambiame semfukamene pasizamenge yezeyezo undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavilila undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavilila Enzambiame semfukamene pasizamenge yezeyezo undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavilila undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavilila. Prions. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. En ce jour du 6 avril, nous te soumettons nos explications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, donne-nous de retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ notre Seigneur, tu as accepté uniquement en thèse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble des malfaiteurs. Les d'entre eux, c'est mon cas de toi, mais tu ne leur répondis pas un seul mot. Tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père, afin que l'homme pécheur ait toute ta grâce. Oui. Tout cela fut accompli pour nous pécheurs. Ta volonté, nous le savons. C'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier prêcher ta parole. Tu leur promis l'avenir du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne le connaîtra point. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures en ce jour. Dieu notre Père, Jésus qui nous sauveur, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes déségarés devant ta face. Nous nous sommes détournés de ta voix. Nous négligeons tes commandements. Nous nous postons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde dans le pré afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies. Notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi, viens de notre secours. Fais-nous triompher de ta nation d'ici-bas, essuie nos larmes. Ô Seigneur, ne tiens pas de nos péchés, car tu as fait que nous méritions le nom de Fils de Dieu. Veuille rétablir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas ton Seigneur qui avait dit qu'il ne restera pas pire si pire que nous soit renversé? Nous constatons que dans le monde, le peuple s'entretue. Veille les choses dans la paix. Les responsables d'une ta confiance qui puisse les guider. Devant ta face, j'ai reçu une mère de sa humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. C'est cela l'explication que nous te présentons au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Zambi zoja so kami kweza ke kweza o panza wanyona we na yo pasi mona wa ukadiri la okuyanda langa kape Onzambi zodia tiana oyanda langa mosivana bena omvala isu ya tolo wa kansi wa vumbula kayo kana vuantu bikangwa kansi nzambi ke kangwa ko
Kaginjambi wasiruka kwaye towantoa. Amen. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa tata nzambi wasi, yo ntwadi wa tata mwanda wavelela, bika kwa masikilanga muna itotuka ya kwa yelemvu. Se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Oye lobi nkamba, oye kumwana na nkamba, mokili mobimba fo balanda yango, bayoka yango. Alobaka be alobaka te. Kokisa biloko wana to kokisa te. Ebandi deja. Monde fo balanda bayoka. Kamba alobi nini? Po ebimba banani bakobimisa. Banzisa. sana dada sekretari kwa kutuletewa mikrofoni wandugu wapenzi pale tumeona basi kutoka ya baba mshauri wa baba Rose Lubagalalu baba tini anga changani kwa utaratibu wetu anaenda basi kupata kala kupitia kwenye atapata heshima kutokea kwa walinda amani pamoja na watu kama Mwenja. Ndio sisi zote basi tutalinda amani, tutafuata heshima ya baba mshauri pamoja na masemi atatuletea kwa siku ya leo. Vunda wanafulu kondo kwa nikuka pingi kon lu sisimuka kindu lukandama di mkunda lukunda ntimu Sisi kwa tata Lois
batata ye bamama kiambote kyetu awe tukolele beto mpe tuletezi onkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo tolandi mate na biso na kati na ndako ya nzambe ndenge bauti kote ya biso bile ya bomoi bapesi biso yango kobatela biso moi mobimba mpe baprograme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda mpe kosalela tozala bana botosi oyo ezali komonana ete tata molimo santo na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani atieli biso elikya biso bacroyant kimbangiste to moto mwindu nyonso tozala bana botosi na makambo nyonso ye azali kosenga biso makasi na biso na mabondeli misala ya botongi Yelusalemi mpe kolona kobokola et surtout que elanga esi ebandi periode ya elanga ezalaka nango ya moke mokuse kowelela misala nyonso oyo azali kosenga biso mateyi ya mama ndenge auti koteya biso koloba ete na mikumba nyonso oyo ya lingomba bazali kopesa biso esengeli to respecte yango koloba eke papa diangenda alobaki ete kozala kimbangisi ezali vocation donc libiengami na libiengami moto na moto azwaki libiengami tata molimo santo tosa na esika oyo batiaki yo osalela esika wana po ete okoka kolonga toyoki mpe programme ya bosengi bolimisi ya bandeko na biso ya bana misato koloba ete Manyanga Lukaya mpe Kasai maso wana bapapa batika yango batika makambo nyonso wana esengeli kotosa na esika oyo batie biso na tata molimo santo po soki totosi te ekozalaka na biso mpasi mpe ntintani ya ntongo nyonso ekozalaka mpo na bosombi mazote misala ya Yelusalemi po ete efanda te yango nde tozalaki nango na ntongo lelo tosilisi botongo okombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Mkunda lukunda ntimu lukulula moko matundu mingi na bokebi na bino biso baso toti bongo kolanda malaka kosi direct ye tata André Zakangani ndenge na Kongo ya lelo ete tata molimo santo ye atie bongo elikya na ye epa na biso bacroya kimbangiste to loposo londo malamu tokoka bongo kozala bana ya botusi totosa kolanda na matinga ndenge mama oti bongo koteya biso bisika biye topesamela mibongo ya mosala moto na moto atosa kosala engebele na eteni oyo ye apesamelami soki ekoki na ntango na yo te yozela bongo tozongisi elobeli epai ya tata de la ville mpo ete bakoka bongo kokuba na limatia tisani ya ntongo ya lelo Présence, ma maman. Il est présent.
ba mama. Ba mama, présence wa mama. Ba mama. Présence. Maman pour la présence. Maman. Présence, maman. Merci Faki. Merci Faki. Eluselele Diampa Bikundana
tata nzambi mfumu isu ye tata mwanda velela bena yeto vava katulendisa yo yako kukutwena nakekete nale. Honorable nga iloko kaka ezokamwisanga malgré malili me bamama bazosupporte kaka batele bakome matama bolo yo olingi bazwa absana ndako ya nzambe balalaka na bandako bazosupporte kaka elingi oloba nini bazosupporte kaka malgré eloko kaka ezolakisaki bazoyoka malili bazipami baesharpe ntango ozalaki jeune ozalaki matumboli bamama oye tozali batata oye tozali papa mibimba lelo mokolo nini lelo mokolo ya samedi ya banani ya biso batata anniversaire ingetakolo bangama oye ye papa de la ville azotungola bino finiki botala batata nyonso balati siko bacostume on dirait bake fete nzoka nde bazokima malili papa ezali malili te lelo nde anniversaire na biso donc toyokanaki deja tata moko te alata chemise biso nyonso lokola ezali fete na biso ya mokolo oyo tokelamaka esengeli lola na mokili bayebake mokolongo yango tocelebre yango bon tokotala soki bamama bakosala molende po ete babotola mokolo oyo bamama oye na anniversaire topesi bino pasa nora papa de la ville tozaka na 15 minutes topesi yo nzela tofia okili papa matei bamama tozoyokaka yango respect des consignes, respect des instructions. Respect des consignes et respect des instructions. 100 $, 50 $. Nani à côté le mamote liboso. Tata to mama. 100 $, 50 $. 20 $, 10 $. 5 000 francs, 10 000 francs. Nani à côté le mamote liboso. Yama tata, yamano tata anniversaire. Yama tata. Yama tata. Tata bafongoli nzela na 10 000 francs. Ouais, symbolique. Enfin, maman okoki koya na bino. Elombe obandisa koregrete se koza na 1000. Savez-vous si... Hein? Bon, chance.
Aye,
Papa, la classe, bayebisaka biso na baoyo tokende kokuta kono. Que tout chemin amène alors. Quand vous étiez catholique alors? Non, et là tout chemin mène à cadre. C'est ça. Donc papa, ce qu'on m'a que ça ne va pas au donkena nous quelque part. Donc moninga. Au donkena quelque part. Au donkena nous quelque part. Quand c'est Autrichien, l'essentiel papa, on a engagé parmi les on réussi. Autrichien. Pas ça nous réserver à maman peut passer le molende. Si vous voyez Autrichien, qu'est-ce que c'est si là qui aucune prolongation na meeting de nan. Papa limbisa biso awa bayaki ko souffler na malikam. Na batu bazoko sima argument ezala raté de la ville. Papa, yo moko muto pesa kangaya. C'est bien le qu'on a soli aussi que au lobby sembo que tango on a récupéré la classe il y a des fois bande ko tricher. Yongo aucune prolongation au tricher 20 minutes à battre. Et ça on c'est la ganine. Et ça Papa Eza soka asangela kapona leki na ye mutatrishaki bénédiction. Leki na amen. Leki na ye Jacob. Donc bien vous trichez papa maman pour passer à notre leki fin de bango. Papa lokola journée oyo ezalaka ya bango te tolakisi bango ke biso nde biso. Bakolo journée. Topon. Soki tadidi yango no bapesi bango yango. Biso journée yango encore. Ata molimo sando pasi mukimbanga na lubaka netango nyonso. Salela leki. Etango ya Jacob ikosila be kosila te. Esi esila ki papa tozo yeba kutu te papa ndenge nini bapeseli bango prolongation. Parce que on va prolongation kasi. Tangu na bango papa esi. Yemu de bandi prolongation. Olimbisa biso kaka papa. Tosili saka ba minute yango. Biso peto récupérer pamba te. Déjà qui va ngo papa tosi to longolaki. Uta le 24 décembre 1992 to lataka saki. Kivango wana tosito longola yango. Likambo ngo ekangami na bana misato. Yango wana bayeli papa. Eyokani. Faki tadi ngolo pona batata. Bon, ma maman, bozali ba invité. Na tadi ngolo na biso, ma maman bozali ba invité.